natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ye ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalela kanzambe soki nataleli papa lobi bakoki kokufa. Bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso bazotala biso. Voilà, toye lisusu na numéro na biso ya sika mais toujours na même émission. Tokokuta na mama Bibi to soloane muke parce que ça fait un bout de temps, ça fait vraiment longtemps au bon moment qu'on a bidon mama Bibi. Voilà, toye tokuta na mama Bibi. Toye beta santé na parce que toye ki que mama Bibi abeli. Tongi toye ba nini nyokoli mama Bibi parce que mama Bibi obimaki hôpital et santé ça ki kitoko. N'est-ce pas papa Jean-Noël Mbengai motema pe makanisi. Motema pe makanisi ya Elisabeth Elise Elisabeth Elise Monje na kati ya Suède. Donc toyebi que mama Bibi abimaki na hôpital na très bonne santé malgré to bungisa ki image boyebi ba leya ya musala ngo ya technique za na ba bêtise nango na ba complication nango pe lisusu. Donc voilà mamicho émission tout ça qui na hôpital auto bimisaki mama Bibi to bungisa ki yango to perdaki yango à partir ya machine ekotaki virus nde compliqué biso to meki ko récupérer to kokite nde to lobi ke non lelo to ya tango susu to yoka ke mama Bibi asali fièvre basali examen balobi eza malaria za na 4+ ye moko aibisa biso na bino na ngai to yoka elongo. Bonjour mama Bibi. Bonjour ma vie. Boni. Nangola nzambe nei naza na pema naza bien. Menzo tonde et déranger ngai. Toyoki mama Bibi abeli lisusu. Bon, ndenge abela raté mais malaria esali mama Bibi tomoni elie yo nzoto nyonso totika ki yo boyete nzoto nyonso ekei lisusu. Basali examen balobi nini? Docteur ayaki ana ndaku asali nga examen akangi nga malaria 4+. Akangi nga lisusu na typhoïde. Akangi nga lisusu na infection na makila. Typhoïde, infection na makila et puis 4+ il y a malaria. Yango izo sala ba fièvre makasi boye. Yango pe lié nzoto est-ce que ozolia? Te. Appétit ezate? Na ko kolia te moko mangai mo poisson soupe. Omelika soupe papa mais fufu pa kita te. Est normal? Est-ce que ordonnance bimi? Ordonnance bimaki. Ok, to lukato ba mamba ordonnance wana. Pourtant que mama Bibi fallait savourer atanda kunaye avant d'aller sengo nanda kunaye. Mais du coup eye sur maladie est-ce que emeki ko betso libakuto eza nzoto. Ngasi ko na kamwende ni ozaki na hôpital. Osaki mama Bibi asali combien de mois na hôpital? Mama Bibi asali 6 mois na hôpital. 6 mois mais ndeni ba détecta ki malaria te. Nayebi te bango babande kolandela ka so bapota soki osali fièvre bapesi yo kaka traitement esili. Mais oui parce que wana pe wanda kosala pe ba fièvre makasi que ostikala osala ba forte fièvre ba fièvre ya makasi na hôpital. Ya makasi vraiment te ba 39 kaka ba 38 esili. Mais naye ko découvrir que na bangungi changement lisusu po ngungi mais nazwaki moustiquaire. Aha, donc ndako eza na ngungi ngungi makasi ngungi eza makasi ngungi vraiment makasi. Donc quartier eza na ngungi makasi peut-être boza likolo mupepe penza eza te malili elanga ezo pesa mupepe te. Malili elanga pe ezo frapper nga siko ndenge elanga eza boye. Na koma conforming na kati ya ndako.
po evimbisaka loboko espesanga emo bafièvre pamba fo bakagula minene po epesa molungi la nzoto. Ok, donc ba tricot wana pena oya makasi wana oya bato chambre froide hein. Pourtant que namonaki na ngango mukolo wana, oh c'est pas grave, tokoti nyongo. Voilà donc Mama Bibi malaria oui tokoluka solution na nzamba songa biso bande kopé o bazota la biso Mama Bibi na bino yeyo Mama Bibi mikolo tozozwa ete Mama Bibi tozomona ete Mama Bibi yeyo bino moko na ngai toyebi. Je m'excuse. Ngai na Mama Bibi tosalelaki politique moko tolobaki moi mokie moko tobombaki soki kaka Mama Bibi apimi hôpital mbala moko abandi koningisa maboko ka na porte ya ndako. Mais Mama Bibi ayebisi biso bayibaki ye yango. Mama Bibi tango ekomona ke mbongo otali pena mbongo eza susu te esalaki yo ndenge nini? Tango natali boye namoni mbongo te nalingaki nao nakangama me nayebisi nzambe so nga nakangami bongo bano na journée ya lelo me tokomaki na ngonga moko tension matinga makasi moko ata rapidité kobenga docteur aye na butu ameki otyanga tension abime yo tension mati boye makasi pani na ese banda na botama banda na kola na nga tina yaka na mokili o première fois na nga nakweyisa mbongo o eleki nga ebele bongo yango elamusinga ba maladi nyonso me nazoyebisa kaka nzambe kimia o apesaka nga apesango tisuka. Kimia wana oyo nzambe apesaka yo apesa kimia wana tisuka donc nzambe a continuer kopesa Mama Bibi kimia c'est vrai eza mbongo esalaka pasi parce que projet ezalaki mosusu makanisi na biso ezalaki mosusu tolobaki ata jusque là lisungi ya makasi penza koleka ke no Mama Bibi asala no eloko boye eza te mais tosaliaki mayela bo mama bolie bobombi bolie bobombi mais nzamba azwa lokumu problème eza te nzamba akokontinue kotouche baoyo ye bakoningana mpona batelemisa yo Mama Bibi otelemisa ta eloko na porte obanda koteka ta mwa eloko parce que tokozala kaka te ke fin du mois tokimi mbango toyekofuta okomona pe tamsomona ozotia mwa 2000 pembeni mwa 2000 wana tamsomona mama na resi mwa $40 biso toye na $60 toche hein association koya na $60 soka association te bandeko bazotala biso o bayoka luka koyeba ba ete ya santé Mama Bibi bakolo bakeno biso to bakisa mwa 60 wana tofuti pe ndako mais boye izozongisa biso sima mais sima mingi te on recule pour mieux sauter. Voilà courage Mama Bibi eza na makambo eyaka eza vraiment makambo yaka kotia makanisi ebele te parce que papa moko atayebisi biso kozokanisa mingi ezotinda wana ba raisonnement ezotinda bana kokanisa bambo ebele tala nde nzoto ekauki yo. Mama ngai nde nazaka mama libota ngai nde naza mama soki nzete elembi misisa soki elembi soki nzete elingi ekweya eza pasi mbongo wana natielaki yango projet makasi naloba eke lokola bana bakati classe année oyo il faut nasalela bango kosomba bauniforme basaki nakotia bango na ekole oyo naye kokuta pembeni awa mais pasi wana naolinga susu kokotia yango na kati ya motema vraiment isusu te nazoloba pa ya nzambe mopesi ezalaki yo ntango elongwaki yo mpo oyebaki ke Bibi akokweyisa mbongo ngai nayebaki na ngai te apesanga kaka kimia nzambe apesa yo kaka kimia wana nde losambo na biso ya ntango nyonso nzambe akontinue kopesa Mama Bibi kimia parce que soki nzambe apesi yo kimia te bana oyo ozoprotege bango mpo oza na bomoi soki lelo olobi ke ozanga kimia obanda kotia makanisi Mama Bibi koniokwama te okotika bango na balabala. Alors luka nzambe luka tango nyonso somo likambo elingi eya toza bato tokokanisa topekisi kokanisa te mais kima yango éviter yango po ecompliqué yo te ecompliqué pe bana wana te bitike wana baza na force baza na mwa makasi po yo ozali tolobaki c'est vrai tokati bango classe presque po na changement ya place mais bakomi na bango na suka tokokende kaka kozwa baresultat na bango wana bakocompare na ekole oyo tokokotisa bango soki bakanda kotravaille na bango bien bakomatisa bango classe eza na problème te eza retard te parce que année ekomi nango na suka
ekomi nango na suka donc eza problème te eza likambo yo kokanisa lisusu te soki mwa liloba moke ya koloba na bandeko oyo bazotala yo toza na lisanga moko ya bandeko basangisaki $190 $190 wana balobaki bakende bapesa yango mama bibi ntango tokeyaka kobimisa wana hôpital wana nde bango moto batindaka biso nde baimage oyo tobungisaka mo nde tofilmaka yo nyonso wana hôpital ebunga baimage wana nyonso ebunga alors bango basangisaka $190 balobaki na lisanga na biso bataka soki 5 ou 6 personnes mamicho bandeko nyonso tu bango mamicho mutayebi bango nyonso bakombo nga nayebi penza na bakombo te me nayebi kaka eza lisanga ya bandeko oyo basungaka voilà alors bango mutu basangisaka mwa mabozi wana balobaki na biso kende kokutana na mama bibi salela biso mwa geste oyo epai ya mama bibi alors lokola tobungisa baimage wana lokola torata baimage wana toye kose rattrape tolobi bon tosala lokola torenouveler yango tozofuta ndako mwa moko totikala mpe na niongo na hôpital oyebi mama bibi toyebisaka yo te oyebisaka nga mama papa Jean mpe ye mpe ayebisaka yo ndire papa Jean pa wana moto na yo te totikala na mwa niongo ya moke me toyokanaka na docteur tobanda longola yango moke alors nde tolobi tofuta $100 ndako totikela mama bibi $50 tolongola $40 tobomba nano wana ti tokokokisa mbongo bato ya hôpital tokende kofuta po yo na biso tozala na kimia parce que tokasirai médecin wana tolobi biso tokoya kofuta pesa biso confiance na 6 mois tosali tozala na niongo na ote mwa niongo etikali ya mokie zala na confiance na biso mwa liloba mpona lisanga wana ya mamicho na bandeko na ye nyonso na bandeko nyonso oyo ya biso oyo basanganaka na lisanga na bango. Merci mama via liloba ezangaka te ezalaka kaka. En tout cas mama mamicho place ozali mbote na oyo yango wana. En tout cas merci vraiment lokola ozwi likanisi ya kosunga. Balobi tango pesi na gauche droite ayeba te. Tango ozopesa na droite gauche ayeba te. Po soki gauche ayebi seki ozolona likolo na mabanga. Menga naza na kondima eloko oyo oloni. Oyo bino boloni oyo lisanga la bino boloni bozolonela mabota na bino génération ya génération na bino. Merci vraiment pesi boza bosunga kanga ikarati suka. Merci beaucoup. Maman mamicho wana message ya lisanga ne lisanga oyo bosanganaka pona kosunga bandeko. Voilà donc merci na bandeko nyonso bozotala biso. N'est-ce pas notre association Nouvelle Vague ses fans? Je vous dis encore merci encore une fois. Merci encore et toujours hein parce que binonde batu bobanda lisolo ya mama bibi. Bobanda lisolo ya mama bibi mais nazo senga botikate. Botala likamba mutu ya makasi oyo mama bibi akutani nango mbongo ebungi fond oyo tobandai ko bongisa en tant que ba mama mayele fond wana tobungisi yango alors en tant que association toyebaka ne to sololaka ne to salaka to telemisa sumo na mwasi oyo tala ndenge akomaki mama Julia bino mo bando benga abimi lokola mutu auti poto lokola nini metala lelo yo santé et qu'il y a souci, biso tozo continuer ko fortifier ko lo bakeno longola makanisi. Ce que komi kimia ou komi apaiser mon ke makambwana nyoso ekosila. Merci beaucoup Dieu levé. To continuer ko sala ka ndenge to salaka, to lobisa muke bandeko oyo to yena bango. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir maman Meta. Bonsoir maman Via. Voilà na kanisi lisolo to sololi na mama Bibi oyoki yango. Olandi yango oyebi mama bibi na biso obiso totikaki eza oyo tenenga diminuer boye moi liloba muke par rapport ya ndenge omoneli mama bibi. Merci beaucoup maman Via liloba kozanga te na ndenge na moneli mama bibi esalinga mawa mingi na kisusu pasi otoyokaka na premier jour. Donc biso toyebe kende toya boye tokuta déjà sengo moko boye donc ya makasi na kati ya ndako tomela ba secret tobeta masolo oseka mais ok masolo oseka ezate ezande ya kolela na kati ya motema. Donc boselaki mayele ya kibo mama tozolia 10 francs tobomba pe 10 francs. Ok 10 francs wana banda ko bomba ma pona kosunga mais
toza surpris ya oyoka lelo ke mama bibi abungisa mbongo wana nyonso, ça fait mal. Donc esali penza pasi mingi na kati ya motema mpe komona santé na ye aza susu bamaladi wana ezouta kaka na pasi ya mbongo wana. Donc esali penza pasi mingi, esalinga vraimen pasi. Mais tokoloba nini, nzambe alola apesa ye kimia oyo bata mokili bapesaka te. Nzambe pe asunga batu nyonso oyo balandaka biso na vie ya TV Monde. En tout cas bolemba te penza na kosunga mama bibi po boye condition boye bana eza pasi mingi. Tosala nini pe na kati ya association na biso ya Nouvelle Vague. En tout cas toyebi ke bobosa ba mama makasi ba papa makasi. En tout cas bolemba te po na kosunga mama bibi esali penza mawa mingi. Tokoloba nini bato pe bamesana kosunga esi ba papa David Mafuta, ba mama Chantal Wonga, ba papa na biso Guy Babin, ba papa Pitu Kizuma. Donc boza ebele nayebi ke bozala motema mawa bosungaka botala likambo ya mama bibi. Nzambe ya lola akotika bino te, akopambola bino génération à génération. Merci mama Via. Merci beaucoup mama Meta, merci. Biso tolobi tokokotisa isusu mawa te. Pourquoi tokokotisa isusu mawa te? Parce que tosi tobengaka nzambe na lisolo oyo. Alors quel que soit les cas, quel que soit likambo oyo ekomi eza na mopepe bitumba te, obino bombolongaka boye, bombolongaka boye, obino bolongaka boye sans que bo glisser mukie, bino bombolongaka boye toza balongi. Glissement wana esali ke to benda lokolo to tindika pena likofi na makasi. Eza nango problème te, ça va passer. Bonsoir à Paris. Bonsoir maman Via, et bonsoir à tout le monde. Voilà, merci à Paris. Nakanisi Olandi lisolo na biso na mama bibi depuis to bandaki kino to eko chité na mo lisolo na biso. Réaction à Paris. Oui, en tout cas, eza pas si peu mawa. Pona koyoka sango ya mama bibi. Quand on m'a mis à l'objet, le ezaki jour mukolo moko ya esengo. To ya awa to milamo baji na mama bibi to sepela pona ndako na ya sika. Mais nzoto enengani akopede mbongo. Mais eloko nakoloba kaka nyo zambungisa nzambe. Omoni esika bitumba ezali batalaka pe kondima na biso bato nzambe batala kondima na biso bato amekaka biso atali bino bozo kende tika na mekana parfois bolembo ekota katikati na biso tozongola susu makasi mbongo ebungi ce n'est pas grave nakopesa conseil pa mama bibi azwa makasi parce que mokeli oyo asungaki ye oyo abikisaki ye na mbeto hôpital kuna eza nzambe ayebeli pourquoi asalaki mageste wana donc Bible lobi na biso circonstance nyonso to songisa ka to kumisa ka nzambe. Donc to yebite pourquoi nzambe asalaki geste wana ke mbongo a permettre ke mbongo mama bibi ebunga. De nzambe kam to yebiango. Na maladie c'est vrai nzoto pe oti malade malaria monaki yango te ananda ko yeko bandi ko ningisa ye. Biso sabana na nzambe. Déjà nzambe ndenga longisa kitu bitumba na bimise na hôpital akolongisa mama bibi tina suka tipe bande ko na biso o libanda o basunga kama mama bibi bakozanga kaka te kosunga kotelemisa mesa wana monguni ya satana o azuni ngakotisa mwambo nini wana tokotelemela ye akoyoka soni tokise soni mama bibi akoteka ndenga azusi azuni ndako na ye azui kimia okotele tina koteka tina makambo nyonso. Donc vraiment merci beaucoup na osenga kana bato nyonso libanda mboka oyo balukuka kama mama bibi na bango na ndeko oyo atosunga ile susu kaka siko mama mamicho ekiri na bango nyonso lisanga na bango nyonso vraiment nzamba lola a continuer ko sala kati na bango bakisa ibele kati na bango na bandeko nyonso oyo bakanisa mama bibi oyo banda début Tito zo kende boy vraiment nzamba lola a continuer ko fortifier bango to lembate vraiment pour diable alonga bisote parce que soki to lembi c'est ça to pesi mongonia makasi donc nenga ezali ke telema to loba ke bitumba oyo to kota ki tito longa to continuer nango to koba nango vraiment merci beaucoup na nouvelle vague que nyonso et ses fans ndenge bino nyonso tozaka na souci ya mama bibi to tuna katango nyonso mama vie ya mama bibi mikolo belé azomona na te mama bibi yeyo malgré to kutia na santé moko
ya azobela mwa nzoto ningani moke mais wana epa na biso bana na nzambe eza eloko te ezaka lokola nzoto ebouge napesi bino mbote mingi vraiment nazomisi baremesa mingi na membre nyonso ya nouvelle vague et ce fan vraiment ya bino yango na longonia to continuer totala tosuka ya mabibi vraiment tolemba te kaka ndenge tosalaka mama Julia mama présidente kaka ndenge okanisaka mama Nadine mama Alfosine vraiment to raisonner pour la mama Bibi oui na pesi na remercier pe mingi na mama Elisabeth Elise molonga na bato papa Jean vraiment oyebi kaka ndenge osalaka mpona bibi na yo oyebi ndenge ere nyonso bibi na ngai mama Brigitte na États-Unis maman de nous-mêmes oyebi kaka ndenge osalaka mpona bibi na yo vraiment papa Roger Butabuna oyebi kaka ba conseil ndenge oyebisaka mami vraiment landela vraiment osala vraiment continuer kosala ndenge osalaka mpona bibi vraiment papa Touré na Turquie oyebi kaka Fifi Miel, vraiment merci à tout le monde. Merci à la nouvelle vague des fans Nyonso, Maman Jetou Manzala, Maman Nadine, Makusa.com, Maman Sakina Famba, donc tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Et pas Maman Bibi, vraiment Nzamba Lola, à continuer à sungaye. Malade, on a aussi la nango. Donc, il y a un nègre ordonnance quoi. Nzamba Rosunga, un nègre Rosape Kisi, P. à comme Malamu. Merci beaucoup maman. Eloko pe na kosenga na yo kolemba te tala kaka ba karibia na yo nyonso. Mususu mama vie na mona ka yo intuition sala ka kati na yo. Po mo bolembo ezalaki moke mais lelo tango lobi ke non lelo. Fona mona mama Bibi. Lelo fona mama or il y avait déjà moi les kambozaki déjà na kati vraiment Nzamba Lola a continué pe ko pesa makasi a pesa yo vraiment makasi parce que ceux qui ozuka ka nini li kunji soki ningani seke ndako za sauter vraiment Nzamba Lola a pesa makasi merci beaucoup vraiment bino nyonso vraiment vraiment Nzamba Lola a meka moke ko bakisa o ezanga kati na biso totala ka ya ma Bibi parce que baka eza belé baka eza vraiment belé mais o ya Bibi o to bandaki vraiment to komisa ngo tina suka merci beaucoup mama vie tina kota te loje ngai nakota te Yesu azali na bomoi kino lelo yo azali kosala tina simba te kisi na simba te oya ngai azali na bomoi kino lelo yo azali kosala ngambo ya loto monga nazomema batuni ngai wapi Nzambe asala bango bamona babeti tembe na Nzambe oyo ya Biblia ngai nakota te naza na kondima ke Nzambe abomoi akopesa solution na likambo amen nga naza na kondima problème eza nango te eza nango likambo ye ekosila nango eza nango maladi ye ekoleka nango mabibi ya makasi kuto ezalaki nango yango nekei bon malaria eza maladi tomesa nango na Congo te malaria tome nena zabo na otambola na oloba meso na kesala examen ba biso oza na mwa plus moko malaria na mboko tomesana nango pongunge muninga malaria tomesana nango mama bibi ko se décourager te yikampiko ate umeli yo yikaka kampiko ekosimba. Merci beaucoup na papa Jean Noël Mbengai motema pe makanisi ya mama Elisabeth Elise Monje na kati ya Suède famille Monje mobimba nono Monje bande konyoso ya Monje donc ba très gros bisous na bino. Centre autiste tozozela potoya to filmer to lakisa pe bande ko na biso ndenge ni makambo ezokendele. Merci beaucoup. Nabandeko tout papa Roger Butabuna motema pe makanisi ya mama Emeline Zemba mosi à tous pepele ya mbetolo nakati ya Londres ya lobaki kala mingi tazolo balilo bapona mama Bibi tokoya kotala mama Bibi longo na ye soki ya nete mabela Kinshasa y a pas de problème. Mama Thérèse yo moko lobaki sokoye okokutana na mama Bibi tozozela yo oya tokutana na mama Bibi voilà. Brigitte et Maya, des très gros bisous. Brigitte et Congo aussi, ma bisous belé. Et puis maman Brigitte de moi-même, la Katia États-Unis. Donc vraiment on a
on a pendant ndoi de moi. Donc vraiment, bah bisous belé pour na yo et belé yo kaka lisusu quoi. Maman bibi mbo ba ibi donc voilà. Allez-y comprendre bandeko. Oyo vraiment ba tout ça mi to continuer ko sunga mona moi c'est pour na bitike oyo ya bokolaka. To continuer ko sunga ye, to sunga bitike oyo balia, bamela, balala. Balia, bamela, balala. Na sape na ba moustiquaire musuna ndako. Lokolo lobi ngungi eza makasi na koyela bino su ba moustiquaire. Biso pe banda ngungi nde ngungi. To vivaka na ba moustiquaire. Donc na ko bakisela bino ba moustiquaire. Bapesa ki pe biso mo ebele. Donc voilà. Bandeko nyonso ya association nyonso papa Jacques Kasongo, papa Jacques Maïla, maman Jules Sengo ya Sambale, maman Nadine Makusa.com, maman Jetou Manzala, maman Thérèse, bino nyonso maman Afosine, batu nyonso vraiment mimi peso joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup, na nyonso joyeux anniversaire na yo. Fifi miel d'appétit, moi c'est bisekra lolemo. Mamadou Touré Scram. Yo latande biso to somba. Lata to somba, lata balula, eba somba, le mannequin noir. Un très gros bisou na yo na Istanbul. Donc vraiment, bambote belé na bandeko nyonso. Pourquoi pas tope sape mbote na ritivi boboto fils sage. Pourquoi pas tobe ta lisolo pe lisusu. Il y a bandeko nyonso oyo bazota la biso chez la Vita. Les amis de vie à nyonso. Mututu alinga kota na association au BTK 00243 00243 89 64 85 131. 89 64 85 131. Ce que l'ungo kotape na katia les amis de vie au BT 00243 999 3 fois 51 46 01. Wana oza mobima na katia les amis de vie donc des très gros bisous et puis courage na bokana richesse bokana mutawati ko bungisa ndeko na ye lipasa na ye courage maman c'est Dieu qui donne et il a récupéré. Donc voilà, courage, tebisaka nzambe merci na ba circonstances nyonso. Soki yesu azongi te ndenge tolobaka tokokutana lisusu na même numéro même émission mais na invité tant mususu tant mususu ekozala pe ka mama bibi mais tant mususu pe kozala ndeko mususu donc tokutani mbala sima. Merci beaucoup, merci na Jemima la champagne Champagne production bientôt. Champagne production. Moi c'est abattu à pasteur. Bientôt champagne production. Là kalamingité champagne production. Nengepe FM production ezali. Nengepe kalamingité champagne production. Oh là là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis fière de vous. Merci mes enfants. Bisous.